Nazalaka na esengo makasi ya koyeba ke bozalaka ebele devant ba poste téléviseur na bino pona kolanda Mag FM esika ya pitomisana kopesa bino basango na lokota ya lingala mbote na bino ba papa ba mama bipai nyonso bozili bakuya kolanda biso tikete kimia ewumelo kati ya mabota na bino. Toko fongola basango na biso ya mokolo lelo pona koyebisa na bino ke Roger Bimwala, envoyé ya président ya CENI Denis Kadima, asalaki visite na quelques centres awa na Kinshasa pona kotala ndenge nini enrôlement ezali kosalema. Bozwa ba détail na commentaire ya Elvis Meti. Institut Bimwala ezalaki centre ya liboso o ezalaki visité et pas envoyé à président ya CENI Denis Kadima awande atelemelaki réseau moko mafie o ezalaki constitué na chef du quartier, chef de rue pe na policier moko o bazalaki kotekela batu o bazangaki ba pièces o ezalaki exigé na CENI pona ko se faire enrôler. Ba carte ya procédure oyo CENI a ebité. Sur place, bazalaki acheminé na poste ya la police ya pene pona kozwa mbano na bango kolandisa mibeko. Kolanda itinérance na ye na collège Le Pacifique, Roger Bimwala azongeli ba observation epai ya ba membre ya centre d'inscription pena ba requérant. Alobelaki pe ka ya batu oyo esengeli bazala privilégié ezali batu ya 3e âge, batu ya peau sensible, bakakatani pe basi ya zemi na ba oyo bazali komelisa bana mabele. Na lycée Kabambar nyonso ezalaki kosalema malamu pe na kati ya collaboration entre ba membre ya centre d'inscription na ba requérant. Na kokoma na ye na école primaire 5 ya Kinshasa epa ya ba requérant oyo bazalaki na ba préoccupation pe na ba plainte ebele. Roger Bimwala ayokaki bango avant ya kolobela ba préoccupation na bango pour que opération elekana ndenge esengeli. Na kosukisa na ye na collège Saint-Pierre, Roger Bimwala a vérifié ki soki procédure ezali respecté ko banda na réception ya ba requérant ti na kozwa ba carte na bango. Boende ezalaka. Ministre ya ESI Moindo Nzangi a confirmé qu'il rentrée académique 2022-2023 na date ya lelo le 5 janvier. Bolanda ba détail na élément o. Considérant que calendrier académique ou a contenu na ba instruction académique numéro 023 bar ministère ya ESU bar cabinet ministériel bar 2019 ya 6 décembre 2021 tel qu'ils a prévu dans note circulaire, il y a numéro 00D, bar ministère, il y a ESU, bar cabinet ministériel, il y a 2022, qui est rentrée académique 2022-2023, ils a confirmé pour la jeudi au 5 janvier 2023. Sur tout le temps-dit à territoire national, et Lobaki Moindo Nzangi, Oazali, patron et ministère et enseignement supérieur et universitaire, la République démocratique du Congo. Kolandi sama na banungu oyo utaki koleka mingi au cours ya année académique o wapi ezalaki animé d'autre part na non respect à calendrier académique pe d'une part na ba manifestation ba professeur o bazalaki ko réclamer ba motivation pe ba paiement na bango to yebite année oyo et ko continuer ndenge nini kasito simba que présentation officielle ya instruction académique 024 o isalamaki le vendredi 6 janvier 2023 na kati institut supérieur pédagogique ISP Gombe na 14h heure précise et indiqua qui patron ya ESU. Bakino balobeli na o etali déroulement ya enrôlement na ba centre misusu a na ville province ya Kinshasa. Ezali centre ya handicapé physique ya limité gamoto nazali président na bango en tout cas pour na biso to préféraki to sala mokanda et pas ya président ya CENI excellence Denis Kadima pour kayo que la biso mawa ati la biso centre d'enrôlement. En tout cas na félicité penza makasi ndenge ye ati la biso centre d'enrôlement. Na sina sali déjà enrôlement nanga carte électeur nanga yango. To sepeli mingi nde botieli biso machine awa. Mais machine wana il faut zalata moi 3 po ezokeni malembe makasi awa toza ebele. Par jour bako salata 150 mais moi ba salata 100 ezate 50 ezate po muke ekale. Comme difficulté to remarquer ango population za mingi.
machine za kami balé moko da moni moi problème le donc les autres à moi temps parce que machine za mingité ba ki to ko senga na ko jasi na ba ki ngota 3 machines parce que population za mingi. Au début to ya ki to kutaki batu bazala ki mais un peu travail qui est vraiment rapide. Il y a agent moko zawana azo travaille vraiment très bien là. Et puis nga ikutu na bandeko s'inquiéter na ancienne carte na nga na mona ngo zaki bien par rapport à nouveau carte. Mais vu que na moni par rapport à ndinga zo sa musala et na sepeli na carte na ngai yango na recevoir carte na ngai très bien là donc ndenge naza siko à l'aise na sepeli makasi pona mamba ba carte électeur zo leka na pays to votaka pour que tous à la malamu tous à l'organiser moke za la bien nazo belela ba peuple congolais nyonso tout aux atteints ba aventure te Congo nous appartient, ce pays nous appartient, tous en a posé un changement, tous en a posé organisation malamu na kati ya Congo na beleli ba congolais nyonso baya to sa rouler to bimisa mokonzi na biso asika to tala makambo ya malamu o bomba mingi ba bengi Congo ya sika. Ba réunion de famille et silangala, c'est-à-dire ezalaka lisusu na impact te bolanda réflexion o magfm iselibi. La famille est sacrée ndenge balobaka kasi lelo batu ebele ba négligaka ba famille. Kala ezalaka okomona chaque famille bazalaka na mwa réunion na bango esika basanganaka au moins chaque fin du mois pona kosolola na o etali libota na bango koyeba origine na bango pe koyeba na entre bango na koyeba ke oyo mwana ya noko oyo kuna mwana ya tata mwasi wana pe mwana ya papa leki to pe papa kulutu ainsi de suite. Na suka ndenge ezalaka kaka montant moko ya mosolo ekopesa maipai ya moko na moko oyo ekobomba na kesi po ekosunga bango tangu moko akoki kozala na problème ekoki kozala libala maladi to pe liwa kasi lelo culture wana ebunga na ba famille ebele mutu na mutu akoma kosepela ko vivre kaka ye moko na foyer na ye yango lelo tokomi komona mwana ya noko na mwana ya tata mwasi balingana na bango kala kasi batu bayebaka te jour ekozala ke moko asengi akende ko visiter muninga na famille okomona papa to mama abandi kobeta misu o mwana Pierre te ekozala trop tard po ba relation ya lelo ekoma pondu ya buka lelo lamba lelo tolia lelo. Nyonso wana ezali kaka pona kozanga kosangisa bana ba réunion wana eko permettre bango bayebana bolanda kaka te maloba ya ba pasteur na biso kasi ezate ke maloba na bango nyonso ezalaka ya malamu po bango bazalaka mingi na système ya diviser pour mieux régner ya koloba ke keba atande kuna yo akoki koboma yo c'est vrai ekoki kosalema kasi lokola to sambelaka tokoki pe kosenga na nzambe abongola mitema na bango po nzambe azana makoki ya ko changer mutu nyonso boye ezali malamu ata muketi. Erosion moko ya munene ezali ko menacer population ya banga moyo kuna na commune ya Kisenso bolanda commentaire. Nzela ezali voie principale o ememaka développement kasi awa na commune ya Kisenso na banga moyo plus précisément na quartier Mujinga population bazali na difficulté ya makasi pona kosala ba déplacement na bango suite ya état ya nzela bino moko botala libengi moko ya munene pasola nzela awa kokamwa emema mapangu na bandaku ya ndenge na ndenge centre de santé oyo pezalaka awa kaka pona sunga population ekenda nango deja ndambu etikala kiteni awa toyebite soki bisimbi nde bazalaka na se ya mabele oyo ezala mutuka to moto bosana na yo po ekomaka te bongo soki omeki kosala kaka ta détour na nzela oyo kita mata okoyoka mukongo pasi neti mutu auti kokata bilanga nzoka nde nzela oyo ezali route secondaire oyo ekoki komema batu ti na intendance na campus population baloba balemba ti lelo solution ezwamaka te bakonzi babeta kara na micro na biso baloba kiboui Tabana Kisenso biso bato botami koto toyebi mabea malamu na nzela na biso eza problème te nzela ezalaka bien biso ba chauffeur moto to tambola to lekawa ni problème te mais dès qu'il bengo ezali bengo kutu soki bazala na volonté mbele komi bote
mais esangisi nanu bato ya volonté bazate na kindoke esangisi mbala moko donc tie comme na niveau boy so comme na niveau boy seki eza bato to votaki balingi biso te so balinga biso mais na minute makambo eza boy te tanet na minute on eta boy muto akoleka ndenge nini outi na kilo boneti biso ko to teka ba pondu to teka ba nini to teka ba biloko makasi siko ko longo nango neni na se kuna po mataka obima matete obe okinda adeta ko teka ndenge nini. Bon, par rapport à libulu oyo mama koto ndeza boyo to singa ka lisungi de to za boyo to tanga awa na 8e credo eza juste na avenue Pinza koya na biso boyo epesa biso pasi makasi soki to mata ali bengi do mukongo ezo kata na moye te moye kuta koleka eza te hôpital ba to tonga biso kaka sika awa hôpital pas même ata ba mois esalite hôpital mbula eye ebuki donc vraiment to singa lisungi bo sunga biso vraiment boya vraiment ko soutenir biso dila o ezaka na bien mais siko bande bukani et tozo ba kututi to sani ba mapango surtout ezana kiseso o zo kende ba libenge zo kaminene bango ba konza mboka bazo yeba teki tala kiseso nde komi toza na kati ya libenge donc toza na tuwa ja libenge to kende na sebo yango to baluka yango to tambo na pasi moto mo ekoma pasi yo zo kende zate sukuna bakaya mabe butu to sa ndenge nini. Combien de bato bazoya po batala bisika oyo bandaka ekeyi hôpital ekeyi ebikisaka bato nzela ezate kure ezate bozotina bato bazoya batala misala bazosala mabulu esalami mapanga ekeyi musala ni bino bozosala biso mama banga moto zolela tozokelena tovya kovanda ya kotelema moya ezate mabulu eleki makasi babonsaka banzela oyo banzela mabe oyo bimana sobakena kosala banzela oyo bazolia te baso melate eloko mo balunga ba sala te siko to voter bino ndenge nini tozo mona pasi nzela ezate to voter bino ndenge nini pasi aboy mitu ke kufa banzela kufa biloko se kufa misele kufa to sala ndenge nini. Bakonzi bino moko boyoki ndenge nini population ya banga moyo bazali kolela bosunga bango na kobongisela bango nzela ndenge ezali kosalema na bakartier pe bakomini mususu po bango pe bazali kaka na capitale ya République démocratique du Congo soki bobongisi ekosala eloko te. Obela ngonga ebele ozwaka solution te kimambangu na centre hospitalier Dominique Leker po okozwa guérison na ngonga moko ya moki. Fini makambu ya kokende ko se faire soigner na ba centre ya simandaku oyo ezali koboma ba congolais mingi po mobange na hôpital oyo ezali na ba norme sengeli yangoyo. Centre hospitalier Dominique Leker eye kosunga peuple congolais azwa soin ya malonga na ndenge esengeli mwana Congo. Centre hospitalier Dominique Leker okokuta awa ba pareil ya malonga ya médecine moderne ya solo oyo ezali ko détecter maladie nyonso ebombani na nzoto ata ebombani na songe ya suki grâce ya ba pareil oyo maladie wana ekozala détecter. Awa bazali na laboratoire ya malonga kaka pona kosunga peuple congolais esengeli boyeba ke ba médecin oyo bazali ko traiter pe awa bazali ba médecin oyo batanga médecine na libanda ya mboka kasi baye ko pratiquer yango awa na République démocratique du Congo pona kosunga bandeko na bango bazwa soin ya malonga na ndenge esengeli na oyo etali prise en charge bomi tungisama te kokende libanda ya mboka na centre hospitalier Dominique Leker prise en charge ezali assurée et sengeli koyeba lisusu que centre hospitalier Dominique Leker ezali na ba service locaux la chirurgie, maternité, radiologie, kinésithérapie, échographie, endoscopie. Nyonso wana kaka po basunga peuple congolais ba patient na bango bazala bien traité. Na oyo etali cas d'urgence
soki obeli na ndaku ozali na possibilité ya kokoma hôpital te, benga kaka ba numero oyo po awa ba ambulance ezali bakoya kozwa yo tina ndaku pe babandi ko traiter yo na kati ya mutuka ti bokokoma na hôpital. Makambwa boye okomona ngo bipai nini soki na centre hospitalier Dominique Lecoeur te. Otuninga i centre hospitalier Dominique Lecoeur ezwami wapi? Boki Mambangu na quartier Joli Park, avenue Ring numéro 4, plus précisément na commune ya Ngaliema. Bokende na bino bikenda kenda te na ba hôpital ya Simanda Kupo, la santé n'a pas de prix. Boyoki lelo après mvula na Kinshasa ba inondation ekoma kosalema mingi na bisika ebele suite ya bakaniveau bouché. Laetitia Mizegele apesi biso ba précision. Depuis tokotaki période ya mvula na RDC, constate osali que ba dégâts ezali kosalema mingi na ville province ya Kinshasa. Po soki otamboli na ba commune mingi, soki mvula ebeti nzela ya koleka ezalaka te, mai etondaka même makadam emonanaka te. Nyonso wana cause nango ezali que ba caniveau ekoma bouché pe ba rivière ekoma kotonda basalite, mai moye circuler malamu ezali te. Nzoka nde mbongo wana epermetaka que gouvernement abongisa banzela, abongisa ba caniveau pe akure ba rivière oyo etondi na basalite. Tomituni soki bakonzi mingi gouverneur ya ville province ya Kinshasa bazali komona ndenge population ezali konyo kwa mamakasi pe misusu kutu bazali kokufa likolo ya ba inondation oyo. Po na ngambo na bango silence ezali total na ndenge ya kosakana te, bazali koluka ata solution moko te po na population na bango, alors que peuple azali konyo kwa ma esengi na bakonzi ba trouver solution na lombangu awako bamvula ezali kobeta kaka ya makasi, tozali kobanga lobi toyoka ke koto ebukani, koto yo batu bakufi ebe. Population azali kolela kaka bakonzi ba trouver bango solution po soki lelo bango bazali te bako diriger banani pe banani bako voter bango oyo ezali kitoko te, bakonzi bo trouver solution, sinon te peuple ekotindi kabino ti bokopela bakozwa solution. Boyoki koka mwati na 21e siècle oyo courant ekoma pasi presque na ba commune tout awa na Kinshasa. Bolanda commentaire ya Chris Mukulu. Tozali na engomba mokonzi Kinshasa oyo bana Kinshasa bamesana kobenga kin label. Kasi kin yango ezalaka label soki mwinda ekopela oyo tobengi courant to pe électricité. Kasi mikolo yo constate osali ezali ete dans presque 24 communes ya Kinshasa SNEL a servir babone na e malamu te. Talandeti awa tozana masina bipai nini bango balobi courant ekoma pasi. Soki bakonzi batala biso bakozwa bitata solution na courant po biso to courant to mona yango te toyoka yango kaka eyaka yango pete mais bata SNEL bazoya na ba farti ko pesa to mona courant te. Tokiteki pe na kanluka bisika nini bana mboka o bazwami na Ngaliema batalisaki biso pe pasi na bango na we etali bongo pasi na bango na we etali lotiliki makamu nyonso pasi courant pe ezate 20h mutazolala est-ce que mutazolala ba 19h 20h. Mag FM ekitaki bongo na département de distribution de Kinshasa na direction régionale Kinshasa Sud o ezwami na limité 12e rue bisika nini tokende kokutana na ba responsable la secteur ba ebisa biso exactement qu'est-ce qui ne va pas pour courant eko ma femme de nuit pour na mibali pe homme de nuit pour na basi, c'est-à-dire ekendara 5h topé 6h yango ezonga kaka minuit topé 1h ndebo topé simbela na bakonzi baye bana kotala secteur o électricité pour mboka morote ezala émergent na kati ya molili.
Population ya commune ya Kimbanteke bazali konyo kwa makasi na o etali eau potable. Na Kimbanteke population bazali kolela na oyo etali pasi ya mai na quartier Kifunta. Awa régie des eaux atela bango kaka mai ya fourrage na place atela bango mai normal. Kasi mai yango atela bango po bafuta te pendant 3 mois mokoka. Kasi ya pasi ezali que population bazali konyo kwa mapo mai yango ezalaka nango na pression te. Ba pompi mususu kutu mai ebimaka te kaka pompi moko oyo mai ebimaka ya mukie pona kotoka mai awa basalaka ba heure ebele esalaka ke bakutana na ba risque po misusu batelemaka ti na pokwa oyo na pokwa bakuluna bayaka ko déranger bango. Population bazali kolela epai ya bakonzi ya régie des eaux boyoka ndenge balobaki. Batieleki biso 3 mois ya ofele soki tokomi na janvier ekomi ya mbongo so moko kwa moto ebimaka mo ebele etikala ebimaka matanga baya kobongisela biso pression nango po nde totokela boye tozosouffrir makasi kasi otiaja ba 3 mois batibande batila biso mai siko babatia mai pression exacte kabu tokoma donc 24 sur 24 toka mai kama ibimaka muki mukomususu bazali biso bakuluna donc bitumbeleka makasi tolinga siko matia pression ekomaka ata ya mbongo ekoma nango janvier te ata na décembre ka oyo bakomisa nka ya mbongo po pasi ya mai esila donc tokoka totoka ka ya ofele soki ya mbongo ebima bien boye ya mbongo tokopesa ndeni tokinaka mai ya mabulu ngumba tozokoka te makolo pasi ezolenga fallait bobimisela biso mai ya bien totokaka. DG ya régie des eaux pardon population bazali kolela luka otinda nanu ba Jean na yo awa na quartier Kimfuta na commune ya Kimbanteke po babongisela bango fourrage oyo population aleli baya kobongisa yango na lombango soki esengi bafutaka ba préféré na bango kofuta po ya ofele oyo ezotungisa bango makasi awa na quartier Kimfuta na commune ya Kimbanteke devise ya l'eau c'est la vie bango bayebi yango te po na bango l'eau c'est la souffrance boyoki yo muntu olingaka ko enregistrer ba son na yo kitoko kima mbangu na 14e rue na studio Liloba po okozala jamais déçu. Balanga nzembo bakolo kunga solution pona bino eye yo mutu ozali na besoin ya kobimisa album single maxi single kimambangu na studio Liloba na 14e rue po kuna okokuta biloko ya mopaki c'est-à-dire appareil ya kanda studio Liloba ezali na qualité ya kosakana te ebongo bakita ebongo ba micro okokutango esika mosusu te kaka na studio Liloba awa soki okoti okoyemba lokola Angelu po awa son erataka kutu te awa tobetaka na biso mopanzi te po nyonso ezali na qualité enregistre album na yo awa ebimi lokola outaki na États-Unis nzoka nde enregistraki yango kaka na ville province ya Kinshasa na 14e rue na studio Liloba awa ozali na tante ya kokende kosala mastering libanda po nyonso ezobeta mata na studio Liloba kopanga na yo na oyo etali prix te a cause ya bapareil sophistiqué oyo ezali awa prix ezali nango abordable ofuti mbongo mukie kasi basaleli yo musala ya qualité oyoki boki mambangu na commune ya Limete na 14e rue industrielle numéro 23 na avenue Mulangi oza mobimba accueil ezali na ndenge elongo bani oyoki boyebele. Centre de santé ya Malonga ezalaka te na quartier Mbwala kuna na commune ya Kimbanteke Laetitia Mizegeli apesi biso ba détail. Population ya quartier Mbwala plus
précisément na commune ya Kimbantseke bazali na pasi na o etali ba hôpitaux pona ba soins ya santé na bango. Bomoni ndako ya muke oyo yango nde centre de santé oyo esungaka bango na kati ya ndako oyo maternité ezali wana awa ezali hôpital général pona bango batretaka nyonso na kati. Tangu tokotaki bino moko botala ndenge ba chambre bakabola yango na ba rideau bambetu kutu ya malonga ezali te. Tangu tokendaki na ngambu kote pharmacie botala oyo nde pharmacie na bango alors que pharmacie esengaka ezala na ba norme mwa malili pona ko concevoir ba kisi ezala toujours neta ya malamu. E bongo oyo bozali komona mwa ciseau mwa nini nde ba matériel oyo ba médecin basalelaka. Kasi awa population bazali na pasi po modèle ya bambetu awa soki olali ata oyaki maladi po bika okobika noki te po soki olali ozoyoka pasi na pasi. Population baleli makasi na bakonzi ya mboka basunga bango baya kobongisela bango hôpital to batongela bango hôpital ya malamu. Boka ye moko le docteur ndenge apeselaki na micro ya Mag FM. Ndena wana sala fa bat ndenza ba pesa mo possibilité donc na kanse oyo 4e année déjà na subunda bunda. On va difficulté zo moi ebele vie une impossibilité n'était pas na moko awa. Moi ba biloke ebele mais ezanga ka mais comme soutien ça donc on va difficulté ça là. Pharmacie yanga soki na ke somba yango to bunda ko moke panto ba ka buto bien ba ka d'urgence ko kena musika yango esengela wana fo moi farmini pharmacie zala na kata centre. Bon difficulté biso ba konzbaya ka to pesa ka ba difficulté nyos mais to mona ka ta muto mo ka réaliser ba posa na biso to mona ka ngote vraiment ba ko ya to solé to lobby to pesa la déclaration ko lela na biso nyos mais ata mo ko moko to mona ke no soutien wana ya ezala ka te nanza nazolinga soutien yi côté traitement ba matériel ne mutezala pasi tozo zanga ba microscope ya bien vraiment ba microscope kala kala tozo buna comme ba technicien mais vraiment ya siko moyo sombe zate pour ba poster ça impossible. Awa boyoki ndenge Dr. Lobi pe population bazali kolela bato mitema malamu ba ONG bokita awa na quartier Mbwala na commune ya Kimbantseke pona kosunga population po balobaka la santé n'a pas de prix. Soki bazui hôpital ya malamu ba soin ya malamu e kozala esengo makasi na population oyo po ya boye bazali konyokwama kitoko te. Tokomi na suka édition na biso ya mokolo ya lelo soki bosepela ki nango bopesa merci na équipe technique pe équipe rédactionnelle o basela ki bino musala kitoko na sima ya caméra nazala ki bongo na Florent Okita les caméramen professionnels mutatika image na défaut yenda benda kinga bilili po bomona nga na banda kuna bino divine tia la pe azala ki wana kaka na cadre ya kotala ndenge nini musala ezali kosalima sina pesa mbote epa ya maître Malou Abili Cléophas o azali bongo président pe initiateur ya fondation Malou Mobimba ngana bino tokutani isusu mikolo ezali koya kaka na cadre ya kosalela bino musala kitoko bongo te.